olingi ko faire voir biso ba consommateur oyo tolandaka ba émission na bino ke ozali danger mwasi na yo azali fidèle na yo parce que bosala mariage. Ngai papa Matondo nazali ko défier yo. Yo zali na mwana yo ozoko bokola bana ya mbanda na ndako. Bambongo oyo Karine Mokonzi asaleli bino na chaîne na bino ya YouTube. Oye poto osali oyo nyoso koki kosala na ba vie na ba abonné oyo Karine Mokonzi akotisili bino na chaîne na bino ya YouTube. Bofuti Karine Mokonzi monnaie de singe. Quelle ingratitude. Karine Mokonzi la baronne oyo atambwisi yo na ba pays ya Afrique. Lelo ozwi audace ya kosalela Karine Mokonzi likopa. Bosangani na ba camarade ya Karine Mokonzi. Bokoti na entourage ya Karine Mokonzi. Bokomisi ba camarade ya Karine Mokonzi ba relation na bino po bo détruire Karine Mokonzi ekosimba te. Biso ba fanatique ya Karine Mokonzi tozali na sima ya Karine Mokonzi. Nazoko yebisa bino guerre oyo boluki bokozala fragiliser. Tracy Mbelenga nazoko mona place oyo nakoki kosimba yo te. Nazali komona place oyo nakoki kosimba mwasi na yo te Glody Diasuka. Po bozali salite. Mwasi na yo asali kindumba na ndaku ya libala. Mariage, bagi ya mariage. Oyo bobetelaka tolo. Oboti bana mibale. Kala mingi te tokobimisa batata ya bana wana. Na yebisi yo ke okozala choqué. Okobela AVC mukolo bokosala ADN. Mike Lokamba zali kolela na misu po na mwana na ye ya liboso. Tracy Mbelenga, est-ce que yo zali normal? Ozali mayele. Otalaka elongi ya mwana no ya liboso te. Otalaka mutu ya mwana na yo ya liboso te. Alors, bandela lisusu kotala Mike Lokamba bien. Zwa elongi ya Mike Lokamba. Tracy Mbelenga, yo yebaki Mike Lokamba te. Otalaka Mike Lokamba na soni. Oh, Tracy Mbelenga. Ebongo mwana na yo ya mibale. Tango révélation ekosalama. Tango toko révéler dossier ya mwana na yo ya mibale. Okoloba nini? Tracy Mbelenga. Audio oyo na Karina Zando kibaliaka na yete. Fifisi wana zo yebisa o. Ba souhaiter ba me condoléances te ya buzoba. Kona ba me condoléances ba souhaiter ya buzoba. Ongo so rontima. Nsima te nga. Me condoléances fifisi wa. Mpona finga ona mfutima. Ya Karine. Biso na yo toela RTG ya yo yebi. Kiodo. Osaisa biso publicité yebi. Tout ça la publicité na bout tout est que l'image to zonge la RTG ya. Obi accident biso to ngato sana Karine. Nicolas Bandaka banga. Tant to sali publicité to bi bon to ke kinsensu. Biso wana nzamba la raté tellement Karine nga kumisa. Oh, nga sambela na 6e et ça na 17e. Na biso ke Pinelo ngwa biso na 17e eri. Chance. Nzambo ah talega di mois de janvier et ma communauté malgré qu'il n'a rotika mutu asa innocent.
Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier à travers CL News TV. Mon pépé Asika de Christelle Arose Mamliranium de la presse congolaise, que je dis un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Hermax Teddy pour les images. Merci aussi à Golo Maëla, ou à Simbi peut-être montage pour qu'il ait vraiment quitté Makassi. Merci à vous tous. Au Bozala toujours on a pour la biso. C'est votre humble servante Danissa Moussao. Donc je suis là toujours pour la bête la bino ba news et les kaka internet babi ma solo internet et inda kama be désolé inda kaka toujours na kati ba internet to bakate il faut tout ça ngo ba analyse po tozo linga subilo ko anate na kati ya monde na biso monde bêtise kande ba benga ngo monde bato ba sans valeur. Donc ezo ça la pe moi pas si mingi lelo na sujet na biso lelo to lobela mambo belé na entièreté nango avec mon confrère Zini Kumbi avec lui to débattre sujet moko. Là j'en profite de dire un grand merci à toi Papine de la Misso, merci à toi, merci aussi à Rocard Misi le mignon garçon depuis la Milouse, merci Nabino Nyorsoboz a toujours scotché sur CL News TV Bozanga Kozala déçu jamais. Merci à toi Barbie la grande Pamela Moussassa, merci à toi. Vous allez toujours wana ba émission wana ebanti. Bonjour Zini Kumbi. Ouais, bonjour mon Christelle Mamou. Donc pourquoi on a bandit Christelle Mamou? Oui, pourquoi? Longue vie, prospérité, sagesse, intelligence. Joyeux anniversaire à toi, que du bonheur. Longue vie, donc oumela na yo. Christelle Mamou, oumela balobi ya motema ya nzola meso vieux azarana ni onanga $100 tisi kono afutite. Joyeux anniversaire na yo Christelle Mamou. Merci na yo pe Vanessa Moussao. Merci na bana poto bozota la Zini Kumbi. Merci beaucoup na ya Blaise Ntseka les Bogards de Strugar. Ntseka vraiment bossa la nga non c'est pela kutute. Non c'est pela kutute ya Blaise Ntseka mambosa non c'est pe ananga tiata mukete. Ya Blaise Ntseka les Bogards de Strugar motema ya trésor beauté pembez option mwindo eza réglage omoni so tali moi c'est Blaise azalo kwa mwana suka ba fleur rose moi fleur rose mwana suka na bango trésor beauté parce que ezana batu mususu ezaka ateli banga po apia mbongo ezana mutu mususu va inoka boyo tanga aku communauté ma assister le roi ba Blaise Ntseka Canada reconnaissant et puis to bosanité. Mireille Momene na Italie, merci beaucoup. Nananou Kikala, Boni Basangoya, Omana Soucha chef. Et merci beaucoup. Nabandeko tout botala Vanessa Moussao. Vanessa Moussao balobi tolo électrique. Nga bengage bongo. Merci. C'est majuscule. Aïe. Yana mutumo boira ke goube komona kunani. Appartenir nous boire na otuke boire ke siko. Regarde mieux les mignons garçons de nini de Milouz. Nalila boire non pardon, boire non. Na bi mi ça boire non. Regarde mieux si le mignon garçon de Milouz. Voilà. Oui, mais tu vas ça la moussala ba ali na internet yo. Oui, ça la reçoit 6000 mi quoi zo présenter bobi non. Mutu ezot sala. Balora ba Vanessa Moussa on offre la toté parce nga lo ba vérité. Nga lo ba vérité. Et merci beaucoup na Maïza de Breda. Mwana na boire bateau ya motema Maïza de Breda. Et to bosanité Belinda Bumba, Fondation Nifangambani. Boka fondation ko bazo sunga bana. Donc année où déjà bano bazonga classe to kotamona na plus de 10 orphelinats pour nous soutenir bana na bazonga classe bien makambo boyende photo lobelaka to boyingana beta na de allez zonga zima kindobika ono de chocha te voilà donc merci beaucoup de Jorgi Samba les procureurs autrichiens. Jorgi Samba les procureurs autrichiens, Yaya Kati et puis Tobo Sanité, Papi Chama. Et merci beaucoup na triple nationalité, Joe Biantete, moi na maman Maï Badio. Et merci beaucoup na Béni tout à noir, je reconfirme avec Fox.
Ndego Yakati. Merci beaucoup Vanessa. Merci beaucoup Zini Kumbi. Tozo développer toujours maso nabiso kaka par rapport ya ba polémique ezolika toujours na internet nabiso lelo tomoni ndeko nabiso Karine Mokonzi bazwa qui pas ndeko ne Myriam mais mbutu mutachona ndako pendant 7 mois mais mbutu maka tu peux dire quoi par rapport à ça. Je salue Béni tout en noir. Béni tout en noir. Béni tout en noir. Merci beaucoup. Samo. Béni tout en noir à ce nos émission et merci na question na yo na olinga d'abord kopé sana nous bonjour na Myriam Mokonzi Yami et merci beaucoup pe bonjour lisusu na Karine Mokonzi OP azotala biso à travers place Azali. Bon omoni problème est comme il a rabato. Bato bazo comprendre tes problèmes et comme il a rabato. Les lois ont pas problème musu c'est comme il a rabiso na ba vie. Soko meki ko traiter en libanda mutu na mutu oya na makambo na ye. Ezana bato musu bazali na posa pe bokabwana. Ezana bato pe mususu. Ba sepela tende bokutana. Lelo bato ebele ba yeba gite ke Myriam Mokonzi azalaka grande sœur ya Karine Mokonzi propreté. Et na kosuwa na bango na kofinga na bango nde lelo bato ebele ba yo comprendre malgré nga na yeba na ngo kala. Nga na yeba na ngo kala. Et ça lit vraiment bien té na ba propos ya Myriam auto bimisa mikolo yo donc rien à dire. Nka no lo bana habité to lo bani parce que internet on va lo ba les églises mais ning internet zo me manande to zo me melango ka ning kola lo baka moto na moto ba koliana yango to mona ezala ki te ba kozwa mutu ba lié non ba o nyonso to zo mona ba ko swano ba ko finga no yo yango wana nde fin du monde parce que le lobi te soko le gana internet to zana succès faut ala lo la likola bato ba nunya tabato ba ndo sala so nini non. Tu vois, or, nous sommes des bantous, tous les chrétiens. Internet, c'est bat baroba nous bomana. Babani bina routiana ba poison pa mutakufi. Parce que n'est tozo memelango yangote. N'est tozo memelango yangote Vanessa. N'est habité aux Arankine. Nga jamais la côte à Mambonati. Au sala babes. Ça va babes hein. Mais j'ai des gens qui me connaissent, qui me soutiennent. Tabazami bala taba 4 mai na c'est. Ah oui, yango na uto tanga ba na uto tanga ba partenaire on azala na bango. Na sali tombeli na on sala lisou vraiment comme d'hab n'engezaki nelenga Congo mais baso soutenir nga à 100%. Tu vois, batunde bango wana ba blezente ka ba Myriam ba Mireille Momene ba Nanuki Kala ba Maïsa de Breda ba donc baza ebele. Oso comprendre. Donc internet nous zo memelango yango te. Prévenir tendresse à changer hein. Obi que tendresse à changer. Tendresse à changer les lobeli, tendresse à omo yambaglo yolangi, tendresse à omo kumisa Karine. Donc pour vous, pour le monde qui est batou, et aboutir ne l'autre quelque part aux obéis sa réputation à yo moko. Aux hommes on annonce c'est ça. Oui, l'ikambusiko ya makasu ezo guié suko. Non, tout le monde n'a jamais Glody Diasuka. Notre simbelenga kolika na télévision kofinga batute mais siko qu'est-ce qui se passe entre Glody Diasuka notre na couple Glody Diasuka na Karine Mokonzi qu'est-ce qui ne va pas au moins tout le monde est comme moi no ya Mike Lokamba banu ya Glody Trécité qu'est-ce qui ne va pas c'est déplorable nga na ebi déjà na ebi famille ya Glody Diasuka très bien et Glody Diasuka Ayebi Pezini très bien et c'est déplorable. Netinga, je suis dessus na ba propos oignon se bimi et puis n'a regretté pourquoi Glodia ko répondre à la télévision. Pourquoi dans une émission wa na téléchargeant écoute dans une émission wa pourquoi na niveau Glodia zanango na niveau ya famille Glodia ko leka na télévision te à répondre ba fanatique ya Karine a pesi bango gaz. Il fallait pas Diasuka de moi. Il fallait pas pourquoi parce que peut-être l'homme balobi ne suye. Non. Parce que internet baloisa existé. So muto peso libaya pese libaya peso libende pese libende. Glody a sali plus de 5 ans internet. Émission yango. Kosa ba makambo to na mensonge. Biso do la saka mokili vérité. To la saka mokili pour mabeba bomba ngote tala tono mabeto sana ngwa. Koso to fongoli. Webi ninga zo bimela. Mais
arrêtez tous en un point oyo non biso to yebi Karine Mokonzi abande ko sala ne lengi ya Congo non to mona te ata invité bo invité ata to pesa to peut-être glo olang bo invité ne lengi ya Congo pour finga Karine Mokonzi te non na mona ngote pe Glody Diasuka na Tracy ba privilégié non connait te kasi yango lobby yango utsolo ba lobby to bomba Karine Mokonzi trop par rapport ya ba makambo ya bande ko sala to bombi trop parce que ne lenga Congo so muta finga Karine on lekate hein oui je sais oyebi a olekate so muta finga par exemple Sam Kaza de olekate so muta finga Zinia olekate elenga Congo ezaki bongo ezalaki bongo après vani mambo wi rebelle to bande ko zwango te même mambo ya Koffi Olomide belle to bande ko zwango te loin zeka pour juste pour protéger pour na protéger ka Karine et lelo so yiba fanatique ya Karine ba komi ko finga Glody Diasuka ke mwana wana zalaka soki ya soki ya nani bazo tanga ba komomo o ba ko tanga te na héros yu Mike Loka héros ba ko tanga komo Mike te Mike avane kuna kimia ba tanga komo ne pourquoi obimana Mike osala soki boy non pas jusque là batika couple ba tu ezala normal il fait boyo sala soki ndenge ni bo soutenir mutu na mabe jusqu'où bon soutenir yeti wapi je m'en fous ce qui vont soutenir ye Karine et Talingate et elle prend l'audace de poster n'importe quoi sur sa page faut être malade bino bati bino ni mboyeba ko loba bino ni mboyeba ko finga bino mboyeba ko kosa ba makambo botango na mensonge biso to la saka mokili vérité to la saka mokili pour mabeba bomba ngote tala tono mabeto za na ngwa ko so to fongoli webi ndenge zo bimela. Mais arrêtez, beaucoup salir batute. Bon, la marambo est normal. Bon, finga marambo est normal. Ton message dans ma finga. Moi, je fais 5 ans d'internet. Vous voyez combien la stibissa ma finga ça la ni chaud ni froid. Également dans mon bal nanga. Et ça premier faut pas croire ça va massage pour pas n'importe quoi sur couple na biso. Karine on a des tailles faiblesse. Les temps on que no luka ba fan na yo na ba ndoki ba Lucifer. Ba finge la kayo batu les temps luka ba fan na ba luka ba déstabiliser batu zéro na bino vraiment zéro ba fan wala nde ba lukelo solution ndenge ni nyoko ba lukelo mobali obota parce que dans 2 ans aux autres ça 40 ans et notre bima na ba distraction que ko luka soit disant ba fan di fion tata mobimba ko yo kaina ko loba azo la kaza na 60 ans yo papa soki tondolo soki nani ok baba to baba te baba plus dangereux hein tu la plus dangereuse Karine fais gaffe Karine o suka na yo yebite ke loko le boko tombola ke ko bamba yo ba stratégie biso to sala na lenya ko to utiliser oui to utiliser so yo profiter la lenya ko to je m'en fous on la star a fwanti on la star a buzoba yebisa fani na ya di fiante ba fana fwiti ba fana coffee ce qui tondolo ce qui nani arrêtez avec vos bêtises bon quand c'est premier faut pour finga biso finga bana biso échanger biso l'hôtel total a bien to seka biso to sala ba guerre ba mbongo to sala guerre na YouTube mais to ko encaisser to ko mbongo et puis aussi to continuer yo star ndeni yo sa définatrice simbele nga ba fana di fwanti yo c'est pas ton lobate yo Karine combien de fois ngana lota yo combien de fois misala na to ko bomba ngoti sukata to ko bimisa ngona net yo zoti na fana yo le kaloba tala yo Karine na ebe ro kwa pomme de mer Tracy Mbele na ebe ro kwa pomme de mer mais on n'a pas ce temps là on n'a pas besoin de te nuire ni à kosala mabe on veut juste te montrer qu'est-ce que la vie on peut pas te soutenir jusqu'à la fin non. Ozoke ko lo oza baba kababu zoba la bien oza ba manka ba faire ba tata mi bimba so ibo meli ba diamba so ibo sali ni bo ara ndenge mona star na bino ya wese weskize nga belle famille nga ko tala ba parents nga ba ko tala parce que ça est de trop et ça est que c'est on to maintenant soutenir yo télé-réalité épisode 5 épisode fiantant so to profiter na yo italio to profiter na yo italien pas Lucas là il profiter na bateau Lucas il peut profiter pas comme ça va besoin moi le roi yo quand tu pena yo osana suka na yo Karine wana loko ko ba na bateau te sala sambla na ba fani na yo wana ba fani na deuxième monde posa monde atena comme te telemi comme besoin na ba ko lakisa vite besoin na ko yebi so qu'est-ce que la vite biso to lakisa que viva tambola bongote
to soutenir oui na ba bêtise mon père arrêté et l'on est en a soukate ngana lo arrêté pour na se respecter na mon bali na nga o apesa na valeur na miso bata bala na âge 23 ans na minute on a 26 ans pendant la coquille sinon 27 ans na coquille le 20 juillet et ben moi yo siko et ben moi yo donc ngai na place au fingo tina ba fani na yo on va plaisir ya ko poster buzoba na page na yo ba fani wala ba lukelo mo bali pona yo moko ozwa te ba lukelo mo bali o bala o bota o muto sa ba guerre na minute te kari o muto ke lukelo nya nzambe ke ne kwena makolo nzambe senga mawana nzambe ezake lengi comme na équipe nationale bana batu ba ya ko soutenir yo ba ke batu bazwa vie na sima na yo mais non yo za muto remercier batika couple ezala kimia omoni lelo internet Glodia ça plus de 5 ans internet yé moko yebi déjà internet ke so ba lobi 600 makambu 99 ezara lokuta yé moko Glodia yebi même Tracy yebi yango on comprend parce que surtout autant ba nkoko ya internet ba o ba yebi internet makasi ba Tracy ba rosa ba première personne ba deuxième personne na mboka oyo ngana yebi mais tango e komi na niveau na ya ko finga tandra sa finga nga tandra sa finga nga afinga nga na Tracy afinga tandra sa finga nga muyibi tandra sa finga nga escroc tandra sa loba wa roloba nga na muyibi na boya ko répondre après vané lobi na yamba tandra na émission nga pour on la gisake internet eza place mon boye ya buzoba internet na ebite ka biso ba congolais nde to sela ngona ndengo to memela ngwana na ebite na ba pays mususu ba sela ngona ndenge nini ko lega de na télévision ko finga mutu ta salisa bana na test ADN sala boy na ba commentaire musu na uto mona congolais zaka mbeli otala tabana tabana omoni congolais za mbeli Koffi Olomide na pesio raison congolais za likunga on se comprendre congolais taboliaka na ye o na liaka na Béni tout en noir o na liaka na Adaketo Béni tout en noir le pas olianga on se comprend donc congolais za na ebité Vanessa yango na zo bisaba na poto bato basalaka ba faux compte pona ko fingaka bato bozana wifi na ndaku la musu kayo kendaka te ezaka choko ezaka Facebook pona ko finga total avenir pe ya baninga tango zo finga bon ils en ont pas normal hein au fingi Vanessa Moussa yondo yebi Vanessa yebi yote problème est que parce que Juvenal a yamba ki ya Myriam Mokondi te boyengo créer ba problème c'est quoi parce que Glodia utsolo ba lobi ngana okeka mimi ba propos à Glody alobi biso to chaîne à télévision toza na droit ya go diviser nyonso on comprend alobaki bien liboso to bandai ko protéger yo to bandai ko bomu mettre bomba buzo bano suka o eza chaîne à télévision to wana droit de diviser nyonso biso to wana monopole akoloba ezate ke ka yonde il faut loba yoka ndoza au-dessus ya bato et so pena ke ko to Karine Mokonzi et moi ça me fait mal ton nom na bato nyonso bazana na Karine to to ka ba voice assist ya wadol ngana yo aussi tu as pas à lela na kombo ya Karine ke Karine Mokonzi a betali solo na sida ka atangi na ba kombo ya bato ke na betali solo na nga pa ya Pamela osala ki boye so to ye koto ba Glody Diansuka ezali su ya ko bebana toke koto ya Juvenal ba bebani lisusu Jazz Kavula auto ke ne pas même soki 2 jours mais ya mbe koti lisusu soki tozongi na Kinshasa ba o bazala qui proche voire même Karine Simba janvier koto abiri koto mona no photo ngote asimbe koto pambola bango ba balukeli Karine et na koloba na Karine lo mo ayebi to solani très bien ayebi Karine o eza conseil ya zini kumbi na peso direct mais ka ko sala bilan mais quand on sait la bilan au biso na monde médiatique pardon to bengango rétrospective yani nengo travailler le c'est rétrospective ou yeba ni na sali ya manam ni na sali ya mabe mais quand on sait la bilan ya vie na yo
ya makambo nyonso uti koleka to uti komona wata azui Karine ba bijou wata bwakisi ye lelo komotia ba photo wata lisusu oyebisi ba fanatique bosenga wata pardon ngana finga ki papushite tozonga koto janvier so komisane wata mais les mêmes janvier na so finga yo donc makambo eze belé yo moko salaki na Miriam Mokonzi bobebani oyebi o nini bat balobi donc meka ko sala bilan de konanga ya mwasi oza sœur nanga oza na étoile na yo o lelo bato belé so tolobi totangi 75 émissions ka ya pamba ya net au moins lem sous 74 ba lobelaka yo donc ils a déjà grâce parce que meka ko saisir grâce on a malamu soki ezo ya kana mabe mukolo musu to yo kaka ona matonge ona Karine ba chembeli michope koinde ba bomaki ya wana donc conseil on ngana opeso ya ngona parce que ndeto zo kendele makambo yo c'est pas bien et kende mabe ba Miriam Mokonzi bazade ya bana mo poto ya tongo mutu mwa benga na téléphone bizini osola na Karine bien na yebi mais kako pesa Karine conseil bato ba bomaki garçon no batiaki embeli muchope bimaki na matonge Karine seli bango direct azo kebisa bango azo lobela bango ayeka poto lobi zini bato wana ba bomaki garçon ba bano yo ba botami na poto ba koli na poto et Karine azo linga toucher bango yebisa Karine akeba vous comprenez bato ba benga na téléphone parce que nga net nga na partout ezate ko soki po o solana Karine gloyo solate o te soki o solana ngande ona o solate ma bena biso pesa na internet et ça soki Tressa solara na Vanessa te so Vanessa Tressa monga na Vanessa ayininga pona nini pona non ngata na solara na yote so na moni ona mutu moko bonga na so solara na regarder relation na biso normal donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, Azini Kumbi. Makambo mbutu yo ndezo kendela. Vraiment, ndezo consultant, ozo s'attendre à niloni. Ba dégagner. Bon, internet si ba te belé ba ke to soana na biso to soani ana ba best to luka na internet to boma na biso te mais o yo kende les okende nde siko mabe ta j'avais alobi lo mona vidéo j'avais ndoke abi lo mona vidéo alobi Karine na yebisaki yo place auto baneko kende wana pona ko maya bibembe Karine abebisa vina ngai tala lelo lokola na tiki Karine tala na zwi kimia nzambe nazana ba vidéo ngana zaka na internet nyonso nazana ba vidéo awa o comprendre donc kotala sikoyo mutu mo ndola la pa Karine Mokonzi mutu mo boye ye mo ndo ba Karine sa elanga nyonso même sou kilote sa sombelanga ba vidéo ezali Karine a pesa nga ba téléphone Karine soit voyager tinga na ndako to peso numéro 1 ya ba journaliste ya makamunyo na ba succès numéro 1 ozana nini numéro 1 ofoza lokwa ba mami lela atambola na voiture sans lopango yo ozana ni ata compte na banque ozana yo mbongo neza mbonga ba buchu ya ba gesi mawete osombela ba bilamba wana ngamna kenda ko zwango wala mututi nous a bien pas geza que tu geza mawete ye mo ngi sko tala muto yo asaina Karine to yo kono mo mke osomba malgré donda bua ki sotala mama donde mama oh le king Karine azando kibaliaka na yete fifi wana zo yebisa o ba souhaiter ba me condoléances te ya buzoba wana ba me condoléances ba souhaiter ya buzoba ongo so rontima nzima te nga me condoléances fifi wa pona finga on envoûtement ya Karine biso na yo to ela RTG ya yo yebi kiodo osesa biso publicité yebi to sala publicité na butu te deke l'image to zongela RTG ya obi accident biso to ngato sana Karine Nicolas bandaka banga tant to sali publicité to bi bon to ke kinsensu biso wana nzamba la raté tellement Karine ngokumisa oh nga sambela na 6e ezala na 17e na biso ke pine longwa biso na 17e eri chance nzambo ataleka di mois de janvier et makomte malgré qu'il n'a rotika mutu asa innocent parce que yebisa mambo boye yebisa ngo makambo ya boye muto liaka no melaka ne ndako moka lobi makambo 100% boye ngo ya lokola mbisa alaki mbisi na balabi ke balena za maladi fondi mae osoko tasko bloc janvier zoloba est-ce que ça nécessaire ya loba na télévision na ba intimité mo bozalaki na ona moto
ya omoni la Bible dit reconnaissance ezalaka panza mais moto mokila reconnaissante. Parce que même si problème eza j'enva ko bimisa makambo azoloba te. Que afinga fifi siwa na envoûtement. Oyebi niveau janvier afinga fifi siwa. Oyebi niveau sikoyo lelo afinga esu fifi siwa ta komo finga sikoyo moto yo abande ko tinda finga fifi siwa. Donc au monde que 6 yango pe Glodio abi 6 et baluki 9. Donc pourquoi car Karine na makambu ya mabe? Pourquoi? Mais ils appellent batu mususu o sogolo bane Karine ya mabako boya yo. Aiso mami de nous. Parce que so Karine on ça la direct au monde a 1000 et quelques personnes. Commentaires des commentaires mami na biso. Tolinga ko kaka mami na biso tolinga ko kaka mais soko ke koto mususu Karine ndoki Karine boye. Donc mon internet c'est un monde moko bizarre na reketa pourquoi na kota faina tikala na TV. Na TV, tu peux dire quoi par rapport à ba audio bimi à Cynthia Wadol ou le bic que Karine Mokonzi avait sa vie nae Cynthia Wadol n'a pas mis la chute. Te ba mikolo baza mikolo baza ba grande fille ngane na za boye na doka tozalaka trop na Nicolas Mokonzi totambolaka moi trop na Saddam tozalaka moi trop na Gelem Mulenga to moi trop bato na zala na bango olobi tezaka Nicolas Mokonzi Mokonzi oya chef ezalaka Mokonzi wa Karine te bato ne sikoyo babande ko confondre te manoka mtambo wana Karine de bando benge Nicolas Mokonzi mais ezalaka Nicolas Mokonzi obi Nico Mokonzi te parce que tellement yaza ni obi kabisonné na Kinshasa ndenge ezalaka ya loka te ba grade ou te neti et yana tonton mo sala théâtre Apo Firenze mais ala yete et a kombo ya prêtre mo na poto Apo Firenze et ala ba tout le loso aza Chilombo ba benge Tshisekedi ndenge Nico Mokonzi de ba no benga pe Nico Mokonzi mais est-ce que to ko kangama na Karine ba do bengo Nicolas Mokonzi OK ye eza bongo te donc c'est ça on se comprendre c'est un peu ça. Baza ba grande fille donc baza ba grande fille koyoka déjà au baby sifi nanga au panzanga sangona na sida ma mwani ya kale mais ta jour ayo bimisango ngana mona Karine auta ezaki Algérie aya boito vanda na zala pe na nini ana ba ketch akawela ba ketch Algérie pas grande ça. Voilà akawela ba ketch et puis so tali nyon so bano sala pa Karine baza na télé réalité mutano misa ba whisky ka Karine. Donc Karine elle est le rôle numéro 1 na bango. Elle est le président de la République. Ata beti ombata na kuzo olobate olobaka ngola olongwa nga utu Kabila sala ngabwe nga utu Félix sala ngabwe ndi babilo musuba obimisa pour le Karine azana moi baisse mais tant ba Karine azalaki atoki Karine atongi olobate mais ce que lozo kamusanga Jaël olobelo hotel Jaël show kalaminte obotane olobelo hotel o kamusanga Jaël ale so muta lobi mabe Karine au janvier onani mbala moko attaquer mais le ba janvier ba ofinga ba bir ba ofinga et alors bani l'hôtel avait une kimia alors be l'hôtel ce que l'eau comme ça on a évité baza obebana pour yo a pire Jaël ndi mambo ti mikolo vraiment na za vraiment na katanete oh mais on a pire Jaël c'est au bengete non na bengete faut na bengi ça on a benga Karine Mokonzi on benga plein d'émissions après notre chemin libre pour to me kapena retourna hier pour ma mso mona muto ça on peut consciemment éviter donc pour Karine a changé déjà numéro alors un numéro na wana voilà non pas elle tana ko benga major Karine Lokeso voilà oh voilà en ligne.
Karine fois soso la kaka fois soso la tout appeler ça confiance na ville le balukeli ye moi ye papa Glody hein oui donc Glody alobi batu nyonso zaki na bango batiki fo ozwa conscience buzo bando sana Kinshasa logo ye poto meka ko va non yo ngapi na otuna non Karine mokonzo ko tika no vraiment makambo te parce que ya mire ma biba blo mususu na kati très capital hein très capital parce que les loba tunsu bango ba mire mokonzo za na raison si tu vas dans la outo lo bango hein migolo ba tout ba okumisa janvier janvier to leli au fort janvier gloire à Dieu sosoli kaka batu wana ba okumisa Karine ba okumisa janvier même bato batala rabiso yango moni Glodia ba bino ba fan club soki ba fanatique ya Karine bino kaka batu wana mona mutu mo na 17 comptes aye une émission o afingi aye kuna kumisi même mutu ozo comprendre en plus sur tali bien car ba fan wana nde ba pesa rabiso mutu makasi malgré ba fan nga ba arabien ba fan mo boye mutu esalaka et puis ba rebelle te ba raso 10 bato balinganga na bokozala ba centaine parce que za musu bandoki bazana kati ba peso conseil malonga te lokwa ya Karine parce que za batu mususu a obenga pena Karine na téléphone allo mami vidéo mo utokota sikota balobi boy mais ka ko démarrer bango parce que ça pe na bana membre na Londres cha eloko yo na temps fort bana membre o ba soutenira Karine bana mambo bo soutenira Karine boza ebele bo meka côté ya pe Karine mokonzi bo meka pe côté ya nanu vraiment par rapport à marambo ezoleka avant ni nanu kimia asa ni nanu lo côté ozomona parce que oyo eza déjà oyo aloba mabeno atozo sala makambo ke liboso Claudia lobi to ça osale pa na ngai ondi matin exploiter pourquoi lobi bon parce que Karine alobaki na vidéo alobi ke elenga Congo exploiter et on Karine Glodia bi oui to exploiter yo parce que oza mukolo oza journaliste il fallait au profiter so profiter te talibisote oza journaliste à fouati bon ba propos Glodia lobby s'engage que lui parce que babi le propos tennis s'engage que son auteur donc auteur ezaka Glody nenga lobby ngezo salanga passe parce que ego comme na niveau te ozo comprend parce que ngana bi Glody bien sûr na mambo lobate envoyant comme ça au monde que mambo lobe ezo correspondre te na ye il fallait pas répondre il fallait pas est-ce que mbali boso ba finga yangwana non tout le monde a goûté ba mic local ba leka na télévision ba finga ba matika songo ba leka matia leka même na micro na yo alobi ke Glody na Tracy ba sala fête na ki mbateke kuna na kati mais yebi place fête ya Glody ezalaki na plaza na limité mais ya loba kuna na kimbateke tu vois au monde ke mambo lobe za lokuta donc maman belé tout le monde internet et ça dans lokuta donc Glody apaisez-vous s'il vous plaît couple mbele apaisez-vous internet oyo c'est toujours comme ça bo rumena maman si tu as plus de 117 000 abonnés donc boza ba koko na makambo oyo boyebi Karine très bien quand no lobi Karine oyebi logo là ba benga on a linga benga on te na lingala donc oyebi le rôle à Nino na lingala ndongo lobaki donc c'est ça logo yebi très bien moto yebi très bien ko répondre donc il fallait tika na yo même ba fanatique on est tangi commune so papa on a papa mon 60 ans donc oyebi ko tulem sous communauté mais répondre donc il fallait tika donc c'est un peu ça. Oui, merci Zini Kumbi, un conseil par rapport à Makambo Nyonso. Oh, tu peux dire quoi Karine Mokonzi, tu peux dire quoi Claudie Diasuka, donc couple Mbele Mobiba, tu peux dire quoi Myriam Mokonzi? Bah mi kolo ba tout tangi. Et na ko pesa mon conseil té. Na ko pesa mon conseil té et lo ba préoccupation na ngamoro boyo na ko sala. Donc tous en ba famille où ils a bien éduqué ba talarabiso. Net na sa ki mission mon tendresse ba gros mot. Oncle na ba sili ki fort. Comprendre ça guerrière ndeto panzara ba pat ndeto tindara ba lien et quoi il pas oncle na mo boisan États-Unis non na voice ya 32 minutes ano tangilanga nde ba mère ba ndaka ba église ando tangilanga ni na ba petite sœur ba Iguette ba Patricia ba Rebecca a tangilanga ba petite sœur ba ndaka mabala na mibali na bango nde bazali au Monazini tu vois internet on peut ça combien
internet na utu ila okopa poto awa na biso luka 4000 bazo na aéroport Njili okita na Roissy oza na $4000 te yebisa internet on pesa ko combien tu vois et ça ndenge mon auto zo sala parce que émission YouTube ekufaka te. Glody, apaisez-vous. Il y a Myriam, le gros salaire des émissions na Juvenal que ça a sauté, togi déjà nyon soto Dami, on comprend. Malgré quand il s'agit les ketchou, bon. Moutel bosso pas kanga akanga mesa les ketchou te parce que akanga même pas PC Myriam Kombo. Ba benga Marie Bongola. Kombo na créer ba problème. Mais les ketchou ali mbongo à Myriam. Erreur to salara Deborah Boula na problème na Vanessa Musolo wana Deborah Boule trop na no finga Vanessa c'est que wana boya utiliser nga même janvier sozo finga Karine mutazo tindo eba ke ba utiliser yo au fingi déjà Karine nyonso ko finga et au changer Karine le côté yo pe ba accélérer le côté ndeko na nga mais YouTube etikalaka biso la vélo ba bosana ke pour la atoko mi na 120 ans betaka na YouTube au monde obi tous voir exemple ya vient biso honorable Zakari Baba suivia ça la vidéo mon kala na mikili alobi yo nga lezo na mi député na obongisa mboka na bana na famille na ngobi ke ton via comme député vidéo na zongela voilà donc ba biso ba yo lobi toza ba député provincial na Njili wana parce que wana mabele donc il faut toke na malembe internet oyo e bomaka e bongisa ka Tracy Mbelenga pro yo mo ba pro donc professionnel. C'est là qui prône yo papa dosé pardon ils ont niveau non on a niveau bazozo on a niveau non donc au tika ba biloko wana donc na bato nyonso o batalinga solo mabe olimbisanga ba o pe na mon lem suna débordé bo excuser donc ezara mon rebetara libaku et merci beaucoup na yo Vanessa Moussao na Gaulois Air Max ah na confondre na Gaulois voilà Air Max Souka. Et merci beaucoup na Megaboule malgré fête anniversaire à Benga Megaboule comment balongwa bolongo là mazo tourner ta aye moka papa ye moko et tourner Megaboule tourner tes poignets merci beaucoup na Blaise Nteka les Bogard des Strogar benga Blaise Nteka ko ça la boité dans komelo mes réactions exactes ya salara trop ya zaba jar ya ba mibalo ba na pota ba gigolo te banda vandela internet ya yo ko komele une semaine on répondre te ngamona e batani ni ya répondre so moni ya bengo kana téléphone boye mbala mo ça nous poser ya Blaise Nteka les Bogard des Strogar ya rastutugar ngasko ngana benda ngoka bomba to alman ba comprendre gaga donc moté ma trésor beauté pembes option mwindo za réglage moi na suka ba fleur rose na biso moi c'est Blaise Nteka za vrai chéri c'est meki na nga wana et puis to sanité fondation Nifangambani la fondation Nifangambani au hasard na habité na rolo banine Vanessa Nifangambani donc il faut boire Nifangambani voilà fondation Nifangambani oh déjà année oyo bana ba ozonga classe ba ozoma ba sac toza na plus de 10 orphelins ou déjà to ciblé ba ozoma ba sac ba ozoma ba fourniture pour batango moni la main qui donne reçoit et puis la Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel c'est ça talaka ko obombisi ba bola to boyi bato ba ngino pesa ba musicien pour lobby musicien on a soko kwei a oboa kisayo en plus mais ba œuvre ganga na miso nza na biso kanga vexé o na bossa ni fona tout non maman Marie vous celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel yoko o défi sanzambe ata ba banque na biso o défi san kolote so o défi sa kolo à travers bana wana nde ba souffraka parce que ça na bana mususu bazora bon bana âge à 2 ans yako on fait na maman vous ba image ko hein au moni internet ça trop polémique internet ça trop buzoba na fingaki moye boye na lekiye na entre temps si na 2200 muto ozalaza to ebi ba mes condoléances na biso tout na 2200 to ozate muto otalanga na 2200 to ozate tika lolendo oso comprendre tika lolendo na 2200 ozalate ngana yo na cameraman na Vanessa na Saddam na Nifangambani na 2200 ozalate lem sous 2100 matata mais lolendo kaka na télévision ngana leki yo nga danger ngana koma patron ngana koma poto
wana poto wesa mire na mnisa rande ezalaka. Allez-y comprendre. Toti kanyo sur maboko nkolo. Merci beaucoup na Nifa Ngambani pour notre soutien et merci beaucoup na Blaise Nteka les Bogards de Strugar. Et na vemu en Allemagne na bosani kombo na ye. Merci beaucoup na Maïsa de Breda et merci beaucoup na Belinda Bomba chocolat na forme moto na forme chocolat taille acoustique taille spandex et longimino jeté. Et merci beaucoup na Gisèle Kisita. Merci beaucoup na Gisèle Kisita lèvres électriques et na Yo Vanessa Moussaou tout l'électrique. V majuscule. Kasi Vanessa. Ah V majuscule. Majuscule wa munene to muke. Wa muki ya munene hein. Mais oui bisingo tuni nga pe question pour héritier tene ba ministère ba kimi. Banda luambo ba ministère banda okima toto ya tembe. O eza na bandelité. Taka les marquis bango tout balongwa maison mère ba kenda. C'est patron. So 6 ba panzani lisusu ba risma tadia ba kei héritier mo pa wera so 10 ans so 12 ans kei donc ma besaka pour paralingo mama mbolo ba héritier na se pelate oh héritier émission Cécilia o ezaka le roi bonus le roi publicité héritier azana vision te yebul ni saka fa kendara boîte mais la champagne avant na ba chéri pembeni mo ba polémique abuzoba mais avenir à musique ne ba te belé bazanongo ezate. Oh, mais pas calobi en haute. Pour le moment, tu as des musiciens qui ont le succès pour le moment. Des musiciens qui ont le succès dans la minute. Tu as fallu pour pas toi na Fabregas. Eliningi ampamba, eliningi ampamba. Voilà. Surtout que tu as fallu y occuper. Nzoto yo. Babilo wana nyoso mais est-ce que mikolo yo peli susu. Et un artiste mo walonga pas Fabregas. Tébina Fileté, Materassi, une très belle chanson mon frère. Courage, parce que ça partout. Malgré Ibraton, Nzemba Betagi, il y a Nino, il y a quoi opéra, Nzemba Beti Mikolo, Soyini, titre bungi, malgré Nzemba crocheté, tu éviter sa promotion, Soyini. Donc, mes vraies chansons, clip Kito, comme Moutou Kito, tout ça c'est la P4 minuit. Il y a Ndekonabiso, Fumugimbondo, Chouchou Miyake, 4 minuit. Tout ça c'est la P-Toyoka, Mi-Ange, Mi-Démon. Tout ça c'est la P-Toyoka, featuring au Kofiolo Mida Salina Davido. Tout ça c'est la Toyoka formidable. Bida Philippe Lelo et Malelo. Mon choix et m'appelle Lelo. Dis mon choix. Na concert mon babeta na Fabregas bandeko ya Fabregas bazo opesa bina filé mbongo Fabregas abi bongo ngolo longwa pika mona nde bangisanga Fabregas afongwele motema pour faso ka vandelio ke liboso te faso ka vandelio o diete merci Zini Kumbi, merci à vous chers internautes. Oh babé on a combat bonus pour vous faire énormément du bien et vous faire énormément plaisir. Merci à vous. Merci, restez toujours scotchés, toujours sur CL News TV. Vous serez jamais déçus. Merci à toi, Hermax Tadi, pour les images. Un grand merci aussi à Golom Ayala. Un grand merci aussi à Rokar Miesi, le mignon garçon, en direct de Milouza. Merci à toi. Merci à toi aussi. Moi, merci à toi. Merci aussi à toi, Papine Zolamès. Papine Zolamès, on appelle le papouche de la famille. Papine Zolamès. Papouche de la famille, Sola, Potelobo, Kota. Papi Kota et maman en contact. Il y a Papine Zolamès. On a allé en Amérique. Ça, c'est $20. 25, hein? 25. L'eau 25. Bidon huile combien? $10. Chasse à sucre combien? $5. Déchassé $10, c'est combien? C'est 60. Bleu bon, mon non les armées. $5. $65. Pardon. Okay. Merci beaucoup, Papine Zolamès. Jamais bakata. Ya Papine Zolamès. Mobala legin tabanangu. Ya Papine Zolamès. Après Nzambe zalarayo. Après yo, ils ont argent. Ya Papine Zolamès on a adoré yote. Babi mutambongo atoyi na ndako na yeso wala mima desu litungula pa morochate. Et puis mutambongo pasala ane concurrence te parce que tant yo zo avion azana première classe à États-Unis
Yozu moto awa oke lufu. Vanessa Moussa unano ke lufu. Boandenge morote. Ya papi njola meso. Na osenga te. T'es un problème sur o talango mon endroit non senga ya papi. Ya papi non sengo te. Nazolo bando pianga. Pour senga na ko pesa na ko futa nyonga des choses différentes. Merci beaucoup Zini Kumbi. Merci à vous, je vous aime bien. Merci internaute Nabiso bo s'abonner boya kaibele kandeto kanaki. Merci à vous tous, je vous aime bien. Merci à toi on dit la patronne Christelle Rose Mamouliranum de la presse congolaise. Je te dis un grand merci, un gros bisou à toi. On se retrouve à la prochaine numéro de notre émission. À suivre. Bye bye.